Salut la famille, bonjour à tous. Salut la famille, bonjour à tous. Mbote na batu nyonso obulandaka ya bino Ursil Botelwa TV. Mbote na bino isika bozali topesi bino mbote na bandako na bino mbote na bino nyonso bandeko bolandaka biso kaka ndenge tolobaka na système moko ya bien. Bonjour, bonsoir yango edepandaka na ere oyo okolanda Ursil Botelwa TV. Lelo toyeli bino likambo moko oyo penza eye lisusu makasi na réseaux sociaux. Pasteur Mike Kalambai rando na papa na biso José Nzita. Rando o ebanda kala, ebanda nango kala bino moko boyebi. Soki bomona ba video te en tout cas ndenge Pasteur Mike Kalambai abudaka e kuna tango bakutanaka na présidence kuna rando ya José Nzita na Mike Kalambai kala tina matanga ya Mama Blanche. Ezalaka na bato ebele ba remarkaka ke bapesanaka mbote te kaka ndeza déjà royo pesi bato mbote sote mutu moko oke pesa bato mususu mbote. Alors tomonaki Mike Kalambai abimaki pona osenga pardon na makambo oyo elekaki affaire Dakumuda. Bandeko na otela bino intervention ya José Nzita ndenge José Nzita aye kosabola Pasteur Mike Kalambai ndenge José Nzita aye koloba pona Pasteur Mike Kalambai en tout cas na otela bino yango kaka awa siko kaka nde nazotela bino audio wana bolanda yango na bokebi nyonso. Ba serviteur de Dieu nde tolobaka soki nzamba bengi yo pona musique tika na musique, soki nzamba bengi yo pona ki pasteur tika na ki pasteur. Mais lelo tozo comprendre te ekomi kaka ata nzamba benga ki yo na musique serviteur mutu nyonso chantre nyonso akomi kokoma pasteur musala ngo ya koyemba botikela yango banani po lelo binyonso bokomaka soko zoyembela nzambe puto ke mona ba pamboli yo kuna okomi pasteur oyemba koyemba kapre quelque temps to ke mona yo wana kuna bake ko pambulo kuna okomi pasteur finalement to oyeba te ki pasteur ango bozozwa naki chantre naki pasteur siko bozotikela banani ki chantre tozo yebate. José Nzita a expliqué selon ye asali 32 ans na carrière na ya musique, donc asali 32 ans na carrière musicale nanu abenga mate po azala pasteur yango bomona raye akotaka ki pasteur te po nanu abengani te pona kozala pasteur. Alors lelo te komona batebele bazaka soka bandi musique abengami akomi pasteur. Mike Kalambai banda musique akenda ki pasteur. Ba femme Tamar lelo ba bandi musique na ye na mobali na mbala mako bake pambula bango bakomi ba pasteur. O mona muto banda ki directement akomi pasteur. Mama Lombonga banda na musique akoma pasteur. Ba tunios ba chantre tout ba banda na musique ba Sandra Mboui ba banda na musique ba koma ba pasteur. Toujours yebate est-ce que eza nango obligé to eza obligatoire soko bandi koyembela nzambe il faut directement okoma pasteur to eza nini yango bomoni lelo tozana ba faux pasteur ebele na Congo po mutu nyonso soka monika ke a maîtriser Bible directement ke koyekola ki akende kokoma ki pasteur eza na bato musu baza ba benga mite lelo bomona ba makambo ebele na ba monda ya ba pasteur po bato musu bakoma ba pasteur bazana ba benga mite mingi komi ba pasteur manka musala alobite na koma nanga pasteur mingi pe bakoma ba pasteur pona ko envier baninga mingi bakoma pasteur pona coopération mingi bakoma pasteur pona ko luka ko escroquer batu ko yiba batu ba mbongo mingi boya na ba faux prophétie pona ko luka ko gagner ba action de grâce ko gagner ba dîme ko gagner ba action de grâce surtout mingi ba pasteur ya ba groupe WhatsApp
omona mutu moko avanda neka azwa likanisa fungola groupe WhatsApp mpona ba prière ala commission ki bosisi prière nazana besoin ba action de grâce botinda ba dime botinda batu mingi ba komisi musala ki pasteur comme lokwa cop moko boye mpona bango bazwaka mbongo. Toza na biso na ba vrai pasteur na Congo, mais toza pena na ba vrai ngo mingi te. Sur 100%, toza na 80% ya faux pasteur, toza na 20% ya vrai pasteur na mboka na biso Congo. Alors bande konanga sans plus tarder, to sepela to bandana na ba audio ya pasteur Moïse Mbie, o ndenge nini alobeli pona ya pasteur na ya papa na biso José Nzita pardon. To sepela to bandana ba audio ya papa na biso José Nzita apesi be explication na ye alobeli mingi affaire da kumuda ndenge pasteur Mike Kalambai ayaki koloba soki bolanda José Nzita bufongol pe amatoyi bolandi est clair bolandi est bien, vous allez comprendre que alobeli mingi Mike Kalambai. Lelo pasteur Mike Kalambai ko senga pardon. Pasteur Mike Kalamba ayeko senga pardon, mais faut botala lo lenge nini o pasteur Mike Kalamba sengeli pardon. Pardon moko boye ya fier. Pardon moko boye ka mutalo ba pardon net kaka linga ki na été. Na otela bino pe ango siko boyoka. A senga pardon net ka mutu moka linga kite. Yana bate bele baboyi pardon na pourquoi? Parce que pardon nenge senga million net ka na sala vidéo na senga pardon. Pasteur Mike tulinga yo mingi me meka komitala okomi na mwa lolendo boye okomi na mwa lolendo moko boye eya kitoko te basala musala nzambe na lolendo te basala musala nzambe na vantar te balobi mikitisa nzamba tombola yo lelo toye kopesa bazawadi ba raison toye kopesa ba penyel ba raison po basala musala nzambe na lolendo te. Mais pasteur Mike Kalambai obakisi mwa lolendo moko boye na musala nzambe eza kitoko te. Ils ont vraiment kitoko tata pona banzimi na yo ata pona batutu ba déclarer okomusa musala nzambe na mwa lolendo or musala nzambe ba melango na lolendo bongo te eza kitoko te bandeko nanga. Abonnez-vous chez Irsil Botelwa TV, abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand net lo baraso eza mbala liboso ou visitez biso tango zo s'abonner s'il vous plaît, activez les biso cloche ya notification. Activez vraiment cloche de notification pour que mbala sima ceux qui te tiennent analyse na biso olanda biso esika nyoso oko zala. Pasteur Mike Kalamba yeba ke batu ebele bazo déclarer par rapport ya comportement na yo batu ebele ba déclarer batu ba mona disu ki bonzambe te kati na yo or liboso monde mombeya ka okotela yo tango osalaka ozaka na ba problème na penyel osalaka nzembo avocat na ngai yo nda avocat na ngai Yesu na nga avocat na nga otika kama kamno c'est pas avocat na o akotela yo mais lelo likamba da kumuda oboko tika ngo na avocat na o oye kolobango oye kolobela ngo na cher likambo wana même bande kono ba pasteur ba lobeli yango même bato ebele ba lobeli yango mais lelo soki pasteur Mike Kalamba ya bimi po ya kosenga pardon eza po bato ba lobeli asengi pardon oye uti na motema na ye moko te. Mutu soko senga pardon oye uti na motema na ye moko bomona ke muto yo asenga pardon oye zobima na kati ya motema na ye moko emona naka eyokanaka même na voix au senti ke muto pardon zo senga ebima na kati ne moko. Mais pasteur Mike Kalamba asengi pardon oye zo uta na kati ya motema na ete. Même koyoka audio, koyoka nyonso boyoka pena pardon et uta na kati ya motema na ete. Alors, eza kitoko te. Eza vraiment kitoko te. Eza kitoko ata mukiete. Lelo ndeko no Nzita bobebana ngana kamwa ke. Na kamwa ba église na bango ndenge za bandi mebele. Pasteur na église azote ya yo binemite linga muninga na yo il faut linga muninga no lokwa yo moko zo milinga. Botondi na église wana me pasteur wana za na binemi baninga ne ba pasteur. Kotala Moïse Mbie na Mike Kalamba baloba na te. Mais na ba cher na bango batea batu binemi te mais bango moko baza binemi. José Nzita na Mike Kalamba mutu kutu nyonso ebi ke José Nzita na Mike Kalamba baloba na te elo ba welele ba na te. Mais bote ya batu botika binemi bote ya batu il faut kolinga ndeko na lokola yo moko milingaka mais bino moko est-ce que bolingaka bandeko na bino moko est-ce que na ba entourage na bino bolinganaka.
mais boyo te ya kabiso amour du prochain mais bino moko boza nango te eya kitoko te bandeko na otela bino réaction ya José Nzita tanga ye ko réagir par rapport ya makambo oyo ya pasteur Mike Kalamba et puis na otela bino réponse ya pasteur Mike Kalamba ndenge à répondre José Nzita lelo nyonso koma nango na caméra lelo nyonso koma nango na l'église oteya liloba nzambe o profiter o glisser mutu mwa bordir otela mina cher ozoteya o profiter o boakela mutu mwa bordir encore boyebi ke ba filmara bino bokoma na bino na droit ya kosala nyonso liboso na cher eza vraiment kitoko mingite. Alors bandeko nanga partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger, abonnez-vous, commentez, likez, partagez partout, activez la cloche de notification. Tolanda José Nzita et osa bien. Zèle ya kosala ka musala nzambe. Bon miko jeune frère. Ba jeune musicien beaucoup na zèle ya kosala ka musala nzambe. Bon miko te la te soki nkolo bengi binote. Ngana za na 32 ans na ok 33 ans de ministère. Na auto fêter 30 ans na ngao. Na soki 33 ans ya koyemba bien aimé. Mais na tika la jamais ko koma pasteur. Ba koma kango te. Abiso nyonso to ribata ba di ambate. Abiso nyonso to akiba fa. Yo ngala beta la musique mokili na la kangoni ya danza mystique on a matete. Ngai na ba Christian Dakumuda les pasteurs paient à son âme. Tout ça ça là ba affrontement. Notre frère Christian Kimboko Soulouman a koufi les lois azate, c'est un serviteur de Dieu, il mérite beaucoup de respect. Tout comme ça nzam papier était. Oh là là, c'est quoi ça? Loba. Voilà, vous comprendre ndenge pasteur azoloba ça et comment fait ce pasteur pour mingi ba komara ba pasteur excusez-moi donc le frère José Nzita le frère José Nzita ndenge azoloba vraiment et ça la passi na bandeko yo ouais. Ne diminue pas la puissance de Dieu comme ça. Dieu est puissant. Nzamba ko pour mosiko yo va nous koufer. Ko ça nzambe te lia mbongo na yo lia ça biso nozo ça buzo ba no sala. Ko ça buzo ba no nzambe te pardon. Soro ngo vivre tika nzambe. Dieu est capable. Ndenga kaka ngono ka ba lion balia Daniel te. A capable ka ngono bango. Na 2 minutes. Na éviter ko pape baba parce que pour construire mon sang nzambe makambo a éviter te. Oh, c'est quoi ça? Ngana yebele otolo balanga ndengwana na oya pa note na okota na chambre na fukama na yebisa nzambe okoma baba jeune frère ya papier au mona keno côté caché sec et a te ko yebisi magabo oh papier et puis aussi $100 faut kwanza o kwanza ngomona yana mwa ba kwanza ero mo boyeza wana net mwa bilo mo boy au dollar yango ce qui est vrai zate so ya vrai zato yeba fondeni so pe ya fo zato yeba frendeni basali ya nzambe ya bien na mboko yo bazali comprendre na bangonde ba ko comparer tala oyo tala pe oyo est-ce que tala yo tala pe oyo et biso to comparer te et bato ba otala biso eza misala auto sala nde ko comparer ces misala auto sa ouais nzambe voilà oyaza affaire qui pasteur oyo na ebité ceux qui fatia ko kotiela biso tamwa loi moko boye na Congo pona bato ba na ebité bande kunanga so bomoni le na l'église na biso Congo
tozana ba pasteur ata 3000 na ebite na kolo bandeni tozana ba pasteur tellement ébélé. Mututu a commis qu'à ceux qui a salé l'église, il faut à comme pasteur. Mututu a commis qu'à ceux qui a salé l'église, il faut à comme pasteur. Alors tozoye banate, ba vrai pasteur bazawapi, ba faux pasteur bazawapi. Mais le lot tozoye ba faux pasteur, to ba vrai pasteur tozoye ba bango na misala na bango. Na misala na bango de tozo comprendre que o aza vrai pasteur. Na misala na bango de tozo comprendre que o aza faux pasteur. Eza pasi binemi ekomi na ba pasteur tozo luka etokomi leo komona monde na ba pasteur oka pena bozo luka mokili bozo mona mokili na kati ya ba comportement ya ba pasteur a Congo ebele boza ko se comporter mal surtout ba o boza reconnu boza la soni ya mboka Congo. Au mona pasteur moko aza reconnu pasteur moko ayebani mais au talabwe tala tona ba pasteur ebele o ba yebani o to yaka même pas ko sala be mission na ba kombo la bango po ba pasteur moko ba se respectaka makasi mais za na ba pasteur ebele ya mboka na biso ba o surtout mingi ba o bazaki ba musicien o bazaki ba chanteur ba comme ba pasteur ba ngonde ba yaka na mamba soni na internet femme Tamara bimi na carrière ne a pas même ceux qui 5 ans de carrière directement yewana ki comme pasteur et bon moni lo konye zo le kana réseaux sociaux en tout cas boza kana motema ko kita même bato bozo pambola ka ba comme ba pasteur boza kana na motema ko kita fo botikira ba tout temps boyo karapata mongongo wa nzambe na ebité so ba pasteur onyosi ya Congo bokoma ko yoka mongongo wa nzambe na ebité. Alors, nous avons une réponse à pasteur Mike Kalambay par rapport à analyse au José Nzita Outi Kosala. Nous avons pasteur Mike Kalambay leka ki na show ayaki pe kolobela likambo. Alors, to landango na boke binyoso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, aimez la vidéo s'il vous plaît. To landa. Je n'ai pas beaucoup de gens. Je n'ai pas beaucoup de gens qui ont été avec moi qui disent comme ça. Non, c'est faux. Parce que beaucoup de personnes qui m'ont vu commencer, il y a parfois changement c'est comme si ça l'a rapide parce que des fois comme on a eu sur le vidéo sont 15 ans passés vous avez boité na ba confort na ba condition te ba contrat pour aller na monter aux ayo monter monter mais la nzambe na komboze belé on dirait ba publicité mingi zo ya pas Mike ba sponsor nzamba ngira za focus na ko betolo solo moko très clair après ça va ndiko belé ba za merci beaucoup na betolo solo moko to ebiso avec mon tout premier album Zemba le Bozaki ezali kamangolu au mona ki tango ebandé na Zénith c'est la première chanson sinon la deuxième. Deuxième. Elle est comme mais il y a quoi elle est d'actualité jusqu'au eloko bato bazo retenir eza mingi ndenge pasteur Mike Kalambay lobby je n'ai pas beaucoup de gens. Je l'ai dit ta émission oh je l'ai dit ta sali eza émission oyo asali yango après makambo ya Dakumuda mais ce qui bolandi émission o batu batomboli likolo eza émission o pasteur Mike Kalambay asalaka après ba concert na ye après Zénith na ye o abetaka nde asalaka émission oyo bo bino moko boyebi peuple congolais azara toujours wana pona kozwara mambo kala komatisaka pona kozwara ba vidéo kala kotombola lelo ba vidéo ebele et ça la ba polémique dans les réseaux sociaux et ça la ba problème dans les réseaux sociaux et ça beaucoup plus ba vidéo kala au peuple congolais zoaka tombolara bomoni bino moko awa vidéo o e balobi réponse et pasteur Mike Kalambay a répondre José Nzita et ça vidéo moko ya kala o asala ki après Zénith nae mais eloko auto remarque to eloko vraiment auto sala constant que pasteur Mike Kalambay azana mo lolendo moko o lelo bato belé bazolo bela yango eloko auto remarque que pasteur Mike Kalambay a comme moi lolendo moko vu que succès zali vu que côté musala ça va alors et comme ça y est moi lolendo moko oh lelo batu tout bazolo bela lolendo wana na réseaux sociaux alors ils a vraiment bien te basala nzambe bomeka ko changer côté wana kota moi lolendo bomeka ko changer et puis bolongola kibinemi na kana bino eza bien te likamba pasteur ya nani ya frère José Nzita na pasteur Mike Kalambay eza likambo moko tolobela ngo kala mais
ti lelo likambo wana ezokoba epi ezokontinue ezokende musika toyebi te mosala nzambe yango bosala yango ndeni mpo bino basala nzambe bino mona binemi bino monaki basala nzambe toyeba te bosalaka mosala yango ndenge nini alors bopesaka position na ndenge moko ya bien mpo boinfluencaka bato mosusu bapusana pembeni na bino yango bomoni lelo bato bakoma kobenga bino basala nzambe alukuta oyo bana bango basala nzambe vrai te oyo pourquoi parce que bino moko bomipesa ba valeur penza te bino moko na kana bino moko bolobanaka te na kana bino moko binemi ekezongi sikoyo na bakana biso tokoloba nini pasteur yo moko oza na binemi oteya biso nini totika binemi to continuer binemi en tout cas eza vraiment pasi pe mawa. Abonnez-vous chez Irsil Botelwa TV. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous Kande Tolobara. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez biso partout. Nzambalola ako pambolayo. Alors ndeko zozo lien na biso, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, mais quand partagez partout, Nzambe ako pambolayo. Ndeko pozo lien tango zo s'abonner ko bosana te. Activez les biso cloche ya notification. Soko activer cloche ya notification et ko permettre yo prochainement tango to ba analyse na biso omona yango esika nyonso o okozala. Yango bomoni tolobaka toujours na ba abonné na biso tango koti tango zo ko s'abonner, activez aussi la cloche des notifications et ça vraiment important pour na biso na bino. Basala nzambe bomeka ko changer likambo ezozongela rabiso med fo bato bazobenga rabiso mbalebele po na ka koyeba ba makambu mingi oyelekaka na kana bino alors bo sunga biso pe bo changer et ozala malamu mingi tokutani à la prochaine bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapet.